Les hommes sa confinés, likolo bizale lino. Tomela kamaite. Olobaki mingi pona esika mama loba lisusu. Mokolo tonga botoli tonga mama loba lisusu. Mosala na yoko bima na mibali ya bato mame. Andako bayebi yo mo Kristu nzoka mwana mabe. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand merci Nabino, ba internaute tout bambo te place tout bozali selon Ernio Sobozo Talabiso ba bonjour pe ba bonsoir Nabino, c'est toujours votre humble serviteur Alex Ngandou Mona Moulouba les Benjamin de la presse au micro pour vous servir. Donc vous continuez toujours à s'abonner massivement à la trace RDC News. Merci na patience, confiance, paix, fidélité au Bozala Kanango et Panangai. Un grand merci Nabino, tout un grand merci à toi Benjamin Dondo Ibaka qui est derrière la caméra. Pourquoi pas à toi mon partenaire privé Aristote Luamba l'international Jimmy Baindoula Balbi attaque solide. Un grand merci à toi aussi Badjo Bassia Roberto Volandor et à Grâce Bassia. Pourquoi pas à Jojo Acheni Awada Moto Swag Station Express Balobi un warrior de luxe. Je reçois pour vous Laetitia Pilipili, Laetitia Lukebana. Donc Balobi il y a l'équipe qui sont à niveau na minute. Veut dire à l'ongone na monde comme artiste et musicien, un grand merci à toi aussi Lydia Ladondo Balobi wana ma base privée. Donc bonjour Laetitia. Bonjour Alex Ngandou, bonjour Naba fan sur la crème fraîche. Bonjour Naba fanatique Inyasa Obalinga Laetitia Pilipili et pourquoi pas Naba na manager Nangai DJ Love le meilleur de Paris, pourquoi pas na grâce à Ngalo télévision, j'étais sali depuis Paris, voilà. Voilà, un grand merci à toi, mon vieux papi Mouakan à la carte qui gagne. Pourquoi pas mon général Amos Mifilo King, Mister Temple, Junior Balmous, les managers les plus frais, Babi, Teka Moukilinet, na film. Laetitia, les lobos et tout, Moni, tout Lali, tout la Moukimbamo, Laetitia acoustique, musique, Mbala Moro, Tiki Monde qui chronique, qu'est-ce ou comment? Non, jamais n'a tika parce que na osalaka musala to osalaka bantu pe ma na minute par rapport à na beta acoustique na dona na ba promotion et puis manager nanga obligé kike na zonga studio yango monique na ozwa pe na temps yo sa ba mission te mais tous ensemble. Voilà, tous ensemble nous ni motivé au kende mbala moko ta studio Laetitia yembi interpréter Karine Mokondi nzembu pe ça va tous mona par rapport évolution na ndenge internet ça va. Ouais, bit nanga déjà na yemba kana mekama ko yemba deux fois na sala ba vidéo nanga ba chant et tout ndé na mona mambo motala na ba acoustique na bina na beta acoustique na beti pe bord na monique tosi et sololi et le baté 10 donc voilà quoi yango to sala boulot viba luka ngo na boko sala n'importe quoi na boko sala n'importe qui na boki ndumba na boyi vi ya copie na bina sala musala nanga na toka et stressé nga pour lobby et sala nga bien quoi voilà ya on sala musala ndama bete ouais. Voilà le lobby acoustique né yango na ko pesa makambo yango motiva que me kotala acoustique et beta makebele to mona qui fait rigola Jésus des nuances El Rice Matadien bakabose be boloté banono Fuji ba veredia Miss donc artiste bazaki belé pourquoi préférer ka Karine Mokondi? Non nga déjà batu ba yebinde na zana Karine Mokondi d'aller bon et puis na ndenge na mona ka to défendra ye to ko bandolo belé na mambe belé pas comme des musiciens. Na préféré na ndenge internet na bité na beta chante Karine Mokondi pour qu'il bien. Yango Monique qui ndaki bongo na beta pe papa venant na beti pe MG30 et puis na succès na Karine Mokondi 3 fois la baronne. J'étais sali à passant donc voilà quoi. Voilà, avant de continuer tout linga ba fan tout internet tout bas attaque quelques extraits en live et puis tu continuer l'émission na biso. Boni. Bon oyo là yo oui là yo soko zongisa biso na image ya Karine Mokondi to MG30 to papa avec ka ndenge yo zo bengela yo wana. Chris Congo, j'étais sali, pourquoi pas aimer ma caca la garçon bio. Maman yong, yalelo elaleli. Les hommes sa confinés, likolo bizale lino. Tomela kamaite. Olobaki mingi pona esika mama loba lisusu. Mokolo tonga botoli tonga mama loba lisusu. Mosala na yoko bima na mibali ya bato mame. Andako bayebi yo mo Kristu nzoka mwana mabe.
ozalaka deuxième bureau premier bureau aza confiné corona oyo elaleli yo tokanga bakuse na mbetu na place à papa. Voilà, donc cela veut dire que ba fille balingaka bibali ya batu baza biso ba deuxième bureau premier bureau na Paris bazongeli confinement na baza confiné na minute do papa na mama makambo biso tokanga bakuse na mbetu na place à papa, c'est que papa royata aza confiné na madame. Voilà. Voilà, Laetitia Pilipili toujours progresser, mais par rapport à la musique, pendant comment les lots, la musique, comment comment les cas, bah vie internet, comment on évolution acoustique na yo, est-ce que vous promettre un peu de micro au micro système à 1 million, Laetitia si vous promettre vous espérer na 1 million ana. Pourquoi pas na yebi nzambe nanga, na yebinda kwanganga te. Kombo na Yesu kisi na sima na maboko don na nzambe nanga nzambe wana na bima tonga nyonso koluka ye na bima na ndenga sayo na ndenga moi atika kanga te et puis asala kande toyokana parce que azaka d'accord na mamu nanga tout. Donc kisi na sima na maboko eza nzambe nanga pona fonctionner vite penza teke na sombi ba vite surnaturel. Na yebisu ekendaka bongo déjà que 2 semaines mais na comme na ba 7000 déjà ça dit beaucoup. Merci à tous les fans tout ba partager ba vidéo nanga ba tout bazo tala ngai partout sikana saison bibino na yebite na tanga nani natika nani mais na yebi ke batu balinganga bazaka tellement belé en tout cas na remercier bino na fier na bino pour bo sala vraiment boulot quoi. Na ndenge na ngabo Laetitia Pilipili na yebeka na otama na bino moi 10 personnes. Sinon ok kolega ba leader rebelle na héros. Na ebisi otaka eza mabe. Oleka de ba leader na minute honnête. Tena nda mabe tena oleka ba leader rebelle ba beti ba acoustique papa PRV na nda mabe te. Ndeti ka bosser na leki ka bosser na ba vie. Na leki ka bosser na ba vie. Na leki volonté na ba vie. Na leki materazi na ba vie. Na ndenga mabe te na ndenga mabe te donc leki ka bosser materazi. Leki materazi. Taka papa Reda Yemba. Papa Reda Yemba nakobanza kokanisa nini yango nga nasali nazalaka nanga na likambo ya moto te moninga koko papa Reda mais na ero mwana leke na vie eke te wala il faut go vérifier te vérifier na leki papa Reda dans la bagage tout ka bossa beta ba sa monter ba materazi ba yembi mais yo leki ba taka mwana yeka itanga vulekanga maka jamais na espace. Ingénieur c'est un peu ça qui est dans moi beti ya faux. On a coupé gigi maman yo et solo li. Ah mais vraiment franchement aux artistes moi il refait c'était parce que la minute so to gide ba sango ba bien reçu chroniquer c'est trop des artistes. Oh, ça me pandani. Ouais, ma qui chasse ça, ça me maman. Qui sent ça? Zézi, nzambe na ngai. Voilà, tu sais puisque on espérer sous nini donc ceux qui n'ont pas wana ou non. Na suki wana te na ba fanatique nanga na baki bokozalaka jamais dessus et puis nazo travailler kaka lobby déjà mardi nazongela ki séance nanga ya studio pour nous préparer les bino sous biloko kafu entre temps pe na robeta moi loko nanga mo ba on est chaud biso ezara moi chaud. Voilà, pour tobina na décembre na ebike na pena makasi na danse te taka danse cop na ngatema na ça l'effort ya ko répéter pe na ya ça ba répéter pour na bina kitoko te na ndengo orchestre na luka ndesko ba soutien pour na telema pour na vente orchestre mambo vanda maintenant on répéter en coulisses ba crofage belé na parler na répéter mais bon découvrir pe mambo bien voilà. On va bien pénézali pour découvrir qui est la crème fraîche, qui est Laetitia Pilipili. Nous allons savourer penza acoustique, savourer vraiment acoustique à moi et ça l'a bien, voilà. Ouais, première partie acoustique de qui ou interprété qui fait rigolo la MG30 et puis Karine Mokonsko. Deuxième partie c'est l'interprétation Banzemboni. Ouais, deuxième partie nous allons pénal Laetitia chante. Nous allons président Nangai héritier. Narobeta président Binafilé puis Narobeta
nini nabongisi Reco nakotisi Reco Pati Pacheko po nazwi yo note na sala vina nga nini na problème nanga na beta pe babiloko nanga na beta pe président nanga Archange et Peuple le choix du maître leader à Bombo donc voilà en tout cas vraiment beaucoup à la décider parce que nana ba préparation ya kafu ya bien oh et que ça là que beau CP là quoi DJ Love le meilleur de Paris à tout moment il y a des nuances quoi après ça conseil alandelaka moi nous okende nini moi na kuna lobi nini na njembo wana sali nini en tout cas merci pour tout na ozo sala pona ngai le meilleur de Paris pourquoi pas DJ Dido Papa Lopango DJ Fabio mutu de moi un peu maneno antivirus ombre noire donc depuis Lyon Baloulou quoi DJ LL Nena obeta na tout autour à piscine ba G2 kolanda kuna photos ensemble à Tato Alex tout autour à piscine ba programme européen ça ma toute fabosa ba programme tout non voilà donc programme à propos ya makambo na mo ezana tout autour à piscine non programme eza vraiment eza que eza concert à les 13 il y a président nanga Archange et Peuple le choix du maître arbeta les 13 na kinga kati ya Bandal place ma terraza ando répété avant na Prince Kassavou Boudin voilà et puis nas invité spécial moi na jour ngo matana podium na sengi bina na ba massa na ngatu ba nice coiffure laquelle ba Glody Kikulu mwana ba Gladys Kapinga ba massa na ba Ami Sugar kitetite tosa ba massa na ba Lucia Mukuse de Lix ba Tabita Makengo ba Winnie Ngombo artiste la billeur de play ba bito zala wana to zala vraiment belé ba pa ikongolo ba aimé makaka la na ebike taka mwana o matana podium taka mwana o matana podium eza mabe ba vienne nga gandi mabaya Gaxo Lande ba vienne nga Shada Nkosi ya te di konde liziba tozo chombo. Voilà, un grand merci à toi, à la celle qu'on appelle NL de Luxe, Noeli Lupini, la perle, NL de Luxe, Balobi, Ser, Nangamo, Yakati, ya propre solo, la Roloa Mundele, Maman Adilan, pourquoi pas toi, Gandhi Lupini, donc Babi, on est toujours ensemble, Sarah Masikini, Mouyaka de Luxe, Moukara, mais de quelqu'un, donc Babi Moté, Maya Karnobi, Karnobiems, l'international, pourquoi pas Dedel Masikini, la bombe. Voilà, Laetitia Pilipili to progresser dans Mbang Tobi Goza peut chroniquer tout le monde l'autre fois pendant au moment qu'on fait le midi à Zalaki na matanga tout le monde qui c'est qui encore Rafine Tumba qu'on sait la vidéo mon koloba mabe à propos qu'on fait le midi au moment où qu'on fait le midi à Zalaki na choc et puis matanga ba kunde sili bongote à quel issue se comporter qu'on fait le midi plainte réaction à propos Maramboana na moni mokile comme na suka mokile kufi baby deti batologa ba papa kofi wana ba batako respecter ti mukili ekufa parce que bongo bazaka na mambo ba TV na mambo ba base na mambo ngo biso tozaka kite msu te bota makite donc to yena mukili ngo malgré na ozali so oza mwasa ndumba so oza nani oyo mto yebi faut respecter ta mikolo onyolo ba ki Rafine Tumba mwasa ndumba na bivi na été parce que apparemment rotala na kinde bazalaka ya no malwa mwasa sango abando masango abe eloko ebana ke toyebaki bagasa bakarine ya bakarine mokonzi nde bato mo mitu esalaka te ke barafine Tumba nde bana malamu siko soza mwana malamu pena ne éducation nde oloba kozaka nango okomanke pena mutu loka papa kofi tozala bato eloko eshoke nga makasi yango na air mutu aperdre mama na ye être sûr et puis mama kofi mama papa kofi nde azalaki na kofi vraiment tozalaka na souci ya bato moko boye pe neza nango ko luka mbongo baluka ngo bongo teke na selo mo po batu ba mona ngala talama so ba ntera yo ndeti ngai betata musique to yoki ata yo beta kipe so na ki journaliste ngo zo simba to talama te fo blo baka yelo mo be batu batsoka kango sko na ndama be c'est pas bien parce que ndeti batu loga ba papa kofi bongo nga na yebi na ngate tina leka na TV na finga kofi yo na yebi na ngate quoi na desi et puis voilà na tempe mutana passe en tout cas na yebi na ngate vraiment quoi na yebi te éducation de toloba to tanga makasi to za bien éduqué na boye vraiment ma trop tato Alex voilà
Ok, vraiment la souka to chité dans l'émission parce que on a un programme belé mais Tokyo le kabongo te tobi aux la pena mami Karine Mokonzi. Qu'est-ce qui se passe tout le monde qui m'a mariage du kumba la mon mariage est annulé. Qu'est-ce qui se passe? J'étais paiement moto paiement jamba mystique donc kriwana linga linga ça dit beaucoup parce que tout le monde a marié au monika so mutu kaka azobala libala déjà za bitumba ba voyage pas matongo voyage que ça vie no za bitumba ndeti Karine bongo na vie na ye ada youtubeuse vine mingi installa na internet. Vous comprenez? Déjà que celle programme en mariage et tout, diable peine à part n'a quitté. Nande bitumbeye nande ma programme est comme annulé nande ma échangé. Voilà, bisono soto moni nana pour ça na répéter en côté parce que un mot est sans kanda. Mais Karine Mokonzi 3 fois la baronne a changé té ils a vu. Ils ont encore vie, la vie continue. Nzambe nenga tinde so na mokili to bala to bota to sala foyer mais ezaka raté moi sinon ça seni na libala non et puis na ebi nzambe wana soka ba peso eloko pour le laté voilà so pena peso asali mutu mobimba bo ndeti nzambe so abi ndeti nzambe nda sala grâce ngalo abi grâce ngalo yo na sali yo posa na Laetitia boy nzambe osa teke polo bito panza na polo bina lela non nzambe so bongisi mutu ezala pena mutu. Donc Karine Mokonzi bala ou pas Karine Mokonzi 3 fois la baronne mieba continuer prière continuer zala yo vie na normal et puis nzamba osunga yo quoi a otinde lo pena wa bongi na yo et puis nzamba so batinde la mutu atane ba le passer note yo tala ka ki yo yo sa na nzamba nzambe za ndenge na linga ke na tina papa ngo. Voilà, tout commence bien et finit bien. Tout comme vraiment la souka, la crème fraîche publique, tout bazo lingayo, ba retenir ni ba programme na weza comment, pe numéro contact na tout ba luka ko contacter. Tout oh bazo linganga ba fanatique nyonso ya la crème fraîche. Nana lobaka ke bozala ka jamais déci. La crème fraîche azana pour na ko sepelisa bino ba public nanga. Fan nanga ba fanatique nanga donc d'ici là déjà dans la studio na préparé le comment quoi bien Mehdi Mandangi depuis ma tête garçon de luxe gros bisous à toi champion Manda Makofi Francis mon déco de moi no kwa bana nanga na lelo fort bisous donc mon oncle Joe Mugambel depuis Paris pasteur Nzamba Otela motema maman Sandra Jolie Mbaye depuis Montpellier, Natacha Mukoko, grâce à Boyele Boyimbo, de Chumosol, maman privée, Motema Nangaï, Mimi Milchek, Motema Patrick Trefazé, dans Balobi Milchek, Nemakambo, Mimi Tondo Milchek. Voilà, bisous. Et là, on va retenir, on va bien, 6 décembre. Non, c'est Sabino quoi. Voilà. Numéro contact nanga eza ya Willy Moucheni 84 10 380 43. Voilà, merci de la disponibilité non Laetitia Pili. Un grand merci à toi Benjamin Dondo Ibaka Balobi Minga Yakat Nasima Caméra. Pourquoi pas dire un grand merci à toi Oziakaki Kotazo Balobi coiffeur de luxe ciseaux d'or mon vieux Philippe Kandi papa na Graciela l'homme de sagesse. Pourquoi pas toi Yannick Mbaou. Un grand merci Nabino Boza tellement ébéné Boza Penda tellement belé Micheline Ziti Samoté Malambert Kitoko depuis Belgique. Yunisa Isabella depuis Belgique, l'international Sylvain Katunda, KTD millionnaire en kilote, Emmanuel Balangana 001 code mondial mon pote depuis les États-Unis. Vous s'abonnez massivement à la chaîne Nabino pour ne rien rater. Quant à moi, je vous dis ciao.